Nazali sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission ezwi na yango bande ko balandi émission ezwi napesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino tika ete kimi nzambe tata ingela o mabota mabino nezwi ya mokolo mwa lelo tokolobela bongo likambo letali soulèvement populaire tozali kolobela yango na tina nini par rapport ya maimance ma kolekala kati ya République démocratique du Congo pe tokobeta mwa sete pe kosenga soutien ya baiko momani bo soutenir Charles Onana ndeko oyo azali bongo kosambala Kagame pona likambo mingi alobela pela génocide ya bakongolais ali bongo moto moyindo ekolo ya bisote kasali na souci pe na komotangi ya yekelasi ya komimona pasi oyo bamendele bazali konyokola biso na sima ya Kagame yango la pela kati ya procès na yute bobele kolekala mikolo o meleki yango tozali kosenga ete bino nyonso boteleme mouvement esalama lolenge bosali mouvement ya mwana oyo Alexandre mokili mobimba lelo tokomi koyoka lisusu bêtise ya bayiko ngomani oyo moto ali kolela mwana ye kasi tala ndenge bakomi koloba makambo oyo mezangi tina yango tozali koloba ete bakongolais bolongwa na kati ya bakisi pe kindoki oyo basi balesi bino yango tozali kobeta mbele ya soulèvement populaire esengeli kota na monoko ya tout congolais esengeli to dénoncer to tombola mongongo na tina ete toloba po ete Congo eyali malamu te na kotika lolenge oyo nazali koyebisa na bino ete lobi bokomona tokoliana lobi bokomona ete bafamille bakobomana pamba te kwanga ya moninga ekokoma pasi na baninga mosusu bakolinga te moninga kitata mwa imbele na ete lokola monyoko lekomi souffrance ekomi ndoko mona sorcellerie ko ya makasi alors to boy ete division pe ekotela biso kati ya mabota tala penza na zozo minute moke ya kobeta mbela pe na bengaki na vilo ete na ngonga ya 20h po ete nazali penza na pema ya mwa makasi te soki toko soara ndeko mwa mingi nazali kokokate ya koyana etando eke pour nazo yebisa biloko likambo etali santé yango nalobi ete nangonga pe ya 20h tokoluka mwa moyen kolekala direct po ete tokosola ni mikolo ezaka soulèvement populaire tokobeta ntango na ntina ya soulèvement populaire pamba te bandeko bayike bakomi komokima bayi politiki bayike baoyo bamimoni faible bakomi komikima kokele kokotela baexil kasi mboka ekotikala ya nani ezali façon moko oyo mindele basali na nzela ya tilombo mpona koyeba komokimisa biso na ntina ete totika mboka na biso mpo bango baya kokoto kasi biso tolobi te towana ekolo mosusu te to appela ba moyen te otokokima bongo atokimi otiki bala na yo tango bakolelo nzala yo sokomi na sekana na zuite bayi politique baso bazwi mo libenga na bango lo baka français soki bakimi e ali pe latina po ete tango bango bakeli bakozwa mo seka kofanda e bongo biso ba misoso otokokima wapi tala miso otokobeta lelo na minute au régie et pesi biso merci une équipe pour la thé vraiment nazali kozela au papa en tout cas obenga ngai penza la lolenge to solola ki les États-Unis d'Amérique équipe pour la thé nzamba pambolo bana na ngala kuna dolanga tika nzambe apambola bino yanga mokonzi na Angleterre na kobenga opela poko atika nzambe alikala kopambola bino Clovis Tamutunga toli bongo na posa ya bino bo s'abonner massivement na chaîne bo partager be mission bo like mo ba commentaire ba suggestion pe ba j'aime donc okima na tango ya ngonga bato mingi balobaka makelele pe boyebika tango to kokene bisika to kozonga bana pe kelasi bisika pe ya bato moya ko pekisa ezali te kabuya tshela biso video. OK ensemble la rap ensemble la musique oza soda JR oza soda JR okomi na tenia JR na nzoto ndeni eza Sergio se mutapesa yenga yango Sergio se unga jama simana désordre. Merci vraiment na mona mère de Brino na mboka ya Autriche pe pour l'intellict makanaki prisonnier de Jésus nazali koloba merci na kila metedeta lotaki to makani ko to bokila ko nefa pekato to benga na akene la chabienne to benga na bino nyonso vraiment salam alaikum na mama ja wape ba mezima na biso bazali mona South Africa na mboka ya kilo pena na nayo penga ki merveille kitoko papa la mama to lobi bino nyonso be ba mama ya moto mochali mamite maman Célestine papa Michael tokobenga na papa Alfred na Canada na maman Clarisse vraiment bozali bongo bayike nzambe akoleka bongo pamba bino na basi to tele bino bilili oyo bozali komona ete bazali ko filmer moto ya likambo letali Pentagone donc Pentagone na Kinshasa awa soki olati yango ozwi problème na ba police na biso oyo miyibi oyo soki olati teni moko boye ozwi problème mwana mobali oyo azana ye soldat ndeko na ye église nde apesaki ye teni autaki voyage azwa kabele ba teni po bango balata kala bango biloko na bolata kala bino eye awa mwana mbalo alata azwi likamba kangiye bakomi komotu na ye ozali soldat yo ozali boye omoni ba problème mais loko la bengeli bilo peleza ya garçon o tela ba interview baza ko sala ete po ba filmer ete botala na sima botala pe na sima na flèche o to tcheli bino tango bango ba ko sola boko mona police moko akokanga mbangi
policier na kokanga mbangi boyebisanga siko bakuluna to bameli mbangi bakotika ngo mokolo nini po policier o aza censé ya kolakisa bango nzela ye wana akokanga pli na ye kitoko donc eloko etindaka bango basala babétise ezali ntango bameli milamba wana ntango bakobima na nzela bakei kopanzaka biloko bamama bato koyiba nde ntango bato bakofilme video bayebi teke ntango bokosalikama moyibi mpe ya lolenge mabe nzambe akotika bino ntango kobimisa bino poasa ntango baremarke ke moko na bango akobeta pli nde bokoyoka balobile yo longo wana akobeta pli boye ndenge nini yo oza motali boma yo oza motani mpo na nini nzambe atikaki bango bongo mpo na nini eloko bomondo lokola teni bozokangela yango pourquoi bino moko bato bozosala makambo na bino ya mabe rebelle azokota la teni ya FARDC te rebelle azokota la teni ya la police te rebelle azali kokota na gouvernement rebelle azali koya apola komoma bakongolais azali kokota complicité na gouvernement place bayebi makambo ezoleka mpe bayebi lolenge ni barebelle bazoya barebelle bazala baparti politique na bango yango omoni ete moyen bakende kosala négociation totosala dialogue proposition ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi ekozwa esika te lokola nalalakaki bino nalobaki soki baboyi proposition ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi po alobi ke bakongomani basangana liboke po bayeba komisolola po na ntina ete Félix afungola motema ayebisa na bakongomani mabe na ye aloba badile oyo asinyaki mpe apesa na bakongomani bateau de commandement po bakongomani bakende mpe kobunda etumba po tosilisa yango lokola ya boy alobi epai na ye akoschanger mobeko likonzi epai na ye ezali ba voyage epai na ye ezali ba voyage oyo ya sala na yebisi bino ke na pasi na mawa na soni mutu bakotuna ye motuna balobi na ye ozwi mandat 5 ans eloko nini oyo ozo regrette ke yo osali te ayoki na question malamu te ezali pasi mingi ya zali komozongisa na journaliste koloba ete ngai na 5 ans langa na tamboli na mikili bonso na kutani na ba président bonso ya mikili nyonso yoka ridicule ya président ya lolenge wana baza kotuna ye na mandat na ya 5 ans eloko nini oyo zo rekete ko salite mais il y a yoki lokwa batunie nini ya malonga yo sali de contradiction asa ko sala makambo na contradiction yemo ka zo sala makambo oyo ezali concordante par rapport à ma parole là de ba voyage na yo ke lokuta la ba président mais qui nyonso ya monde entier président moko oyo akoloba te ke ya kuta ene ete wana nde pa na ye ezali eloko ya zo regretter ezali eloko esengo ezali eloko ekomisi Congo Allemagne d'Afrique ezali eloko etombo eloko mo bakongolais ezali eloko epesi bakongolais nzela lotiliki epesi bakongolais kolia malamu epesi bakongolais lifutu tikino lelo grève ya baenseignant bandekolanga tikino lelo grève ya baprofesseur bazali komotangisa te po impayement ezali bana ba revendiquer ba droit po la koloba ete bofuta baenseignant biso tolingi classe bayima pingo bamelaka bangi lolenge wana bayei baekobeta kabo ya tela biso vidéo ya papa o azali koloba ya malamu tout le monde. Je dis au gouvernement congolais, vous qui êtes les gouvernants, ce pays ne sera pas en paix aussi longtemps que vous exploitez les travailleurs, les fonctionnaires de l'État exploités. Un politicien touche 20 000. Les gardes du corps qui dorment dehors pour le protéger, on le paie 80 000 francs. Est-ce que nous sommes des humains? L'enseignant qui t'a formé à l'université, vous le payez à peine 800 $. Mais vous payez 40 000, 60 000. Est-ce que nous sommes des humains? Comment est-ce que nous allons parler de la démocratie et du développement aussi longtemps qu'il y a cet écart-là? Les uns sont là-bas, vous êtes dans la boue ici. Comment est-ce qu'on peut parler de ça? C'est pourquoi le poison ne va pas finir. Vous allez mourir les uns après les autres. Ça ne va pas finir. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas équité, aussi longtemps que nous ne rendrons pas la politique obsolète dans ce pays, que la politique devienne un service comme l'enseignement, comme la magistrature, que chacun entre pour aller servir et non pas pour aller s'enrichir. Aussi longtemps que nous n'arriverons pas là-bas, nous n'allons pas changer ce pays. Tout le monde sait que le moyen le plus facile de s'enrichir, c'est devenir qui? Politicien. Et combien se prépare ici pour devenir politicien? Allez-y, allez-y, je vous encourage, mais allez pour servir et non pas pour se servir. Bien-aimé, Dieu jugera le mauvais riche, ceux qui font souffrir les autres, ceux qui mettent les autres mal à l'aise, ceux qui détournent les deniers publics
vous détournez les médicaments pour un hôpital. Les enfants meurent de la malaria pendant que vous avez vendu ça ici quelque part. Et vous trouvez que vous êtes normal. On vous appelle Gabriel, on vous appelle Jean-Marie, on vous appelle quelqu'un et vous vous dites que vous êtes membre d'une église. Ça doit continuer comme ça? Non. Dieu jugera tous ces mauvais riches. Alors, si je parle de mauvais riches, y a-t-il de bons riches? Oui. Y a-t-il de bons riches? Oui. Les bons riches, ce sont ceux qui savent que Dieu les a bénis et ils sont devenus riches. Et avec cette richesse, ils servent Dieu, ils servent leur famille, ils servent les autres. Donc, pour eux, l'argent, c'est un outil qu'ils ont au service de Dieu, au service des autres, au service de l'humanité. Il y a beaucoup dans la Bible. Je vous présente Noé, pour qui vous devez dire merci aujourd'hui. Noé, c'était un homme riche, un entrepreneur qui travaille et à qui Dieu donne la responsabilité de construire une arche. Ce n'était pas une maison, une arche qui avait une centaine de mètres en 3 niveaux. Il construit ça avec son argent propre. Il n'a pas fait la rambée. Tout seul. J'attends, vous les riches de cette église et de cette ville, quel jour vous allez vous réveiller et commencer à dire, je mets 1 million pour l'œuvre du Seigneur. Je mets 1 million pour aider les veuves et les orphelins. J'attends. Na boende biso tolingi po tozo kele vers soulèvement. Congo eza maudit la makambe belé. Congo ezali komela ba salaire ya bato. Congo ezali komela ba salaire ya ba médecin, ezali komela ya ba enseignant, ezali komela ya ba fonctionnaire, ezali komela biloko ya bato. Congo ezali kolelisa mutu nyonso. Alors mboka ya boye tokoye kotika yango te bandeko na ngai. Oui, élection kokena ngoti na 2028. Mais ti na 2028 yango to boyite mikolo nzambe kolala kola mukala mawana ye. Ndeko langa tu bakufi combien? Bakufi combien bandeko na ngai? Na base ta musu boyoki makela bana bana babimi baza kotambo ala nzela balobi to tanga. Mais écoutez biso siko bazo bela awa mamo se moyo to kota kule zaite pour la nini to suto bandaki déjà awa moya kokata réalité. Mais angwema na bala la balabala ba koleka la balobi nous voulons étudier. Bana ba koleka la balobi bo futa. Siko yo boko mona bana na ba uniforme ba ko bima na ville province à Kinshasa et belé la ba komi nyonso pour la nini ba enseignant bazali na ba ko motangisa te. C'est quoi les kambo yango ezali nini tokotika boyo lolenge kani bandeko na ngai tokotika lolenge kani tokotika mboka etambola boyendenge nini yango tozali ko senga la bino population congolaise citoyens zaïroises congolaises ozali partout dans le monde entier ndeko na nga bima na kati ya ba delure o ezangi tina bima na kati ya distraction ya solo eza vie na bino eza opinion na bino eza ba mbongo la bino tokoye kopekisa bino te mais quand même tozali kosenga mamo se yazali kobeta mbela pe kosenga na bino nyonso o bozali banda ya mboka parce que bino nde bato bo consomaka ba bêtise o ezo salama bino nde bato bozo pesa bango mitu makasi po ba continuer ko sala ba delure ya lolenge oyo. Allez-y comprendre que maman oya bungisi mwana na ye même bala moko bobandi ko talesko vi na ye mama wana afane nazotala mama wana ezopesa nga mawa nazotala yaya wana ndeko wana eza kopesa nga mawa naza kokoka kutu te po pisipe toboti bala basi leona kele kobungisa mwana nga ya 21 ans mais botala la ba réseaux sociaux comment nini bazweli matière moto na kundi mwana yete azoyeba te est-ce que wana mwana nga to mwana nga te nani akomi na confirmation wana te nani azali kotala te ayebi no lolenga kosala te bolandaki ba vidéo na yebi lobaki ke soki mwana nga ya kufinga pela kokufa alors ce ko congolais motema malama bali kotindika ene liwa kaka ba oyo balandaki ba soutenaki kaka ba oyo bazalaki na elongo siko baningi balia pe na nzoto na ye ekomi matière e botala ba vie matière wana ezozwa botala na ba page polémique wana lolenge bazali ko sambwisa ndeko mwasi kotangela ye ba makangula ye ko banda ye nanu kutu akundi mwana te nanu kutu akundi mwana na ye te nanu kutu shoke tsili ye te mwana kaka moko ya libumu na ye akobota lisusu te mais bino bozweli ye matière ase bomala kele kotala ba vie bakomi déjà likolo kuna nde bisika oyo bino bokenda kolakisa koseka ko commenter
mais mboka eza kokufa oseya di Congo aza kosenga na bilo ba vie wana ekuya no seya di Congo po seya di Congo bimisa misolo wana peuple se soulever parce que ezali kosenga biso mbongo poto se soulever ezali kosenga biso mbongo poto za la malamu bana wana fo balia penza bakemba eloko ezangi biso ezali makoki ya ko se préparer à conséquence tant bana na bakobima lolenge ni po bako attaquer. Il faut pas neutraliser ville province à Kinshasa. Il faut pas neutraliser gouvernement en place et l'envoyer à la démissionnaire. Ce n'est pas peu de choses. Parce que les lots et les politiciens comme kokima, comme kokende exil et belé à batu bakokima na Congo, tika ngana informé bino. Batu bakofanya sous teko Félix a intimidé biso na politique na yeba c'est pour intimider batu yo zosika Congolais ko kakana intimidation te banda kaka kokanga bango. Tango yo ko bana kokanga ka bango, tango yo ko bana kokanga ka bango, bakokanga monoko. Tango bana ko bomaka bango ko betaka bango masasa bu porta, bakokanga monoko belé bakokima yo ko réussir kuna o chapeau tika la seko. Tala plan machiavélique satanico démoniaco oyo basali ko bongesa pona ba congolais. Alors bateau basa na longueur d'avance de mission na ba kimi. Nga métier nga traité na nga yebisinga nini. Alors bilo mo c'est tu souffres, on te paye pas. Tu gagnes rien, quitte ce pays. Kenda ta na pays moko bokele na ko vanda. Santé na yo ko mabe. Bato ba s'occuper de la santé la haute oza ko se battre yo moko bo se ko soenga na zate nanya ngo ko pesa ka yo bakisi nanya ngo ko soigner yo e bongo na sima soko zo bakisi ko lia sikol yo po fanda ke sika moko te na ebise secours nzambe zanga katela tango a détresse nzamba ko pouvoir aza pouvoyeur. Mais to ko sela kanza me makambute tango bande ko labelo bazolo balabelo balobi to sungana to chama boko la biso ezale sika moko pour la libération de notre pays bino batu bolo baka soulèvement populaire na 20h to kutana bino na direct parce que mikolo to lo belaka soulèvement to yeba sikoyo le lenge ni to komema soulèvement parce que auto zeleke pas Félix tozui angote Félix a sauté mbalabo pour la relaxation que nazala tina na biloto to ke mobeko lu konza alors to se préparer en conséquence parce que ngana yebisa ki bino une fois que aboyi na ye démarche oyo ya président Martin Fayulu Madidi ya ko kende pona ko solola po Congo ebika biso population deuxième phase la bizali ko bimalanzela Dieu merci a sauté mbalamoka ke ya lobi changement ya mobeko le konzi siko ngai na yoloko les ali puta mama na yete oya kolata sukola ko kata ya masombele mususu ezande likambo ya Congo ezali kaina biki na bango te ezande likambo Congo Congo ezotala ka bango moko te lokola eloko moko boya bango po ba changer de ba sombi limité mobimba 10e ri 11e ri wala biso to ko tate po eza misona bango ambongo o ba yibi ba s'enrichir mais les kamonda Congo soko ngana ko senga ngana yo il faut se préparer à conséquence bo bomisa baninga te baninga ba kene présenter po ba bêtiser bango ndenge le autre comme ko yoka ya Shakindala tout le monde a peur makamba Shakindala yo sala batu somme batu bakomi ko banga prison parce que prison no suppose que tant ba okango eza sabotage parce que moi na moso wala lobi ngai nazali na ndeko langa zali première personnalité ya ANER boko sala ngelo kote boko intimider ngate ba yebani atako ba ko rejeter po ba lingite ke soni wana ekwela bango ke kaka mutu na bango moko a dévoiler bango kaka bato baliaka la Félix ko mitu esala kate bango na bayaka ko dénoncer misala bango basalaka ba bandi ko wangala ye mais ata ba rejeter to yebi nyonso na calcul mais ngana o seko tozolo banene bozo zelo se ya kufa po bolo ba ke bolinga nga mingi te ya Pascal asaloba ya Pascal loko akanza que Dieu vous bénisse. Alors bi kozela tela kufala bokono po la kisalo la molayo kozela tela kufalo bi po bandolo ba kendi mukuna nga bikola bete to lingana héros aimons-nous vivants tant toza a to lingana to salisa na héros to simali boko la liboko ezatena kwe alobi po lo ba mamo sena biso mobundela biso mobundela biso mobundela mboka te bo ça fait bana ngata musuku ko wala te. Alors c'est le moment nazo souffrir faut botinda mbongo pour se faire soigner na zanto to makasi pour to bunde tumba. Vous avez des moyens botinda pe misolo biso to nito bunda parce que biso stroki mana na olinga sko bakanga na prison pour ba saboter lobi boyo ka bakanga nga ba violenga na rater libala
bana nga bako motambola soni bokosala nga pelo ko mokote alors to lingi siko biso la bino obolobaka soulèvement Martin Fayulu Madidi yete Martin Fayulu to longo na biso président to bi président ovanda lokola yo ke la politique là ba boy siko to tika la biso la bino to bundetumba siko to tala pesa bolinga Congo pour Martin Fayulu sauter to yebisi Martin Fayulu vanda siko komi likambo ya biso peuple to bunda et comme il y a biso peuple to bunda de bon longo la makamba Martin Fayulu Madidi botanga yango le sosouté qui traîtrise menaye ki nini nae abou puis après bomoni Félix a boy nae proposition nae le Martin Fayulu a sur le loko ça la té akolobelo côté avandi parce que yepé akosala le côté ce ko ngai na yo biso to bandai ko finga traître ye bomoni yango ba boyit Félix a boy bomoni to bomoni té que Félix a boy c'est quoi qui traître les arabes mbongo o Félix a pesa kia ko distraire peuple wapi yango Félix a boy alobi a changer la mobeko le konzi makamba Fayulu a tchabo sima di couche biso peut le président fanda makambo l'état yo le société sala makambo la yo sala biloko la yo tika Congo ba congolais ba bimango siko bino nyonso na banzi bo sepeli pour Martin Fayulu te mtaza guide la minute Martin Fayulu azo memelo côté Martin Fayulu a salé le côté pour bo boya ki e amema biso na lolenge bo baki na ba beki maintenant Martin Fayulu a tiké les biso terrain na biso alors maintenant vous-même les Congolais agissons moi je suis un étranger ngai nazo pesa ba beki motel nyonso nga nazo lingana sala bilo bolingi te na tiki sikoyo bino moko champ libre bazo changer bilo mobeko le konzi yangwana bino moko bozala les devant yango na yeko lo babande ko langa to sabotaki to fingaki to lobaki siko biso na bino to bunde tumba ya soulèvement populaire et loko na yeko senga yangwana et loko na yeko annoncer la bino yangwana ne parlez plus de Martin Fayulu Madidi parce que Martin Fayulu Madidi a comme malisou sous coureuse de wana té il est devenu démissionnaire parce que a consommé injure a yokipe mingi a lobi maintenant peuple congolais nzela yango ngai na tikali kala voix ngai politicien na landa makambu na ngai na sala makambu na nga na kende mukolo o nzamba ko benga ngai ba trace na nga pe etika la ke Martin Fayulu alekaki ata a sala ki boy mais maintenant vous-même les Congolais tous à la bas responsable ya malheur na biso tous à la bas responsable ya benjure na biso tous à la bas responsable ya ko impitaka bato bazoya pona ko telema ko kaila biso nzela tous à la bas responsable ya jalousie ya calomnie ya ba faux témoignage auto déstabiliser ka bandeko bazaka liboso pona ko mema yenda poto kende na village nyonso na place nyonso na nature ce qui enseigne rabinoté il faut bosaka la muto ko mema bino leader il faut azala kaka mais bino le quoi bobo leader bobito tambola bongo maintenant biso nyonso to bimisa population to sangisa ba mbongo la biso to sangana pour te libérer République démocratique du Congo. Je suis Charles Onana, je suis Charles Onana, je suis Charles Onana, je suis Charles Onana, je suis Charles Onana. Kagame kokufa. Kagame passe au bazo mono kokufa. Boko sala mona mobali wana eloko te. Nyonso ya zoloba c'est la vérité. Plus de 57 millions de morts. Pe bazo continuer ko boma na est de la République démocratique du Congo. Vous voulez pas que les gens disent un mot. Bosa ko kanga biso binoko boye na système ko intimider biso ya ko boma ya ko kanga ya ko assassiner ya ko violer. Non. Pas jusque là. Nous sommes les Congolais. Nous sommes les Congolais. Toko défendre parti na patrimoine na biso. Toko défendre mboka la biso. Toko sala mosala o ekoki. Yango naza ko benga tout Congolais to bande ko sola le kamba soulèvement populaire. Ici, on ne parle pas de Martin Fayulu Madidi, on ne parle pas de machin, on ne parle pas si c'est de qui, on parle de Congolais dans l'ensemble. Nous sommes des Congolais, luttons pour libérer notre pays. Pas si obozo yoka, pas si obo monaka, pas si oto yokaka. Maintenant, bisona bino to bunda pour la libération de la République démocratique du Congo. Ba politicien, ba kimi mboka, ba ke exil. Maintenant, totikali biso na bino tout le kalolengeni pays ekozala libéré pour ne pas accuser les autres, pour ne pas yakokosela mutu makambo, pour ne pas calomnier mutu moko, pour ne pas yakozala bene ya mutu moko. Alors maintenant biso na biso ba Congolais, toko finga nani, toko lobela nani soki mboka la biso bazui yango. Toko tinda responsabilité pa ya nani, boko pesa charge pa ya nani.
naïveté au bozanango, ba sase au bozali, ba le kosomo ko bozali. Quand on te donne $1000, au bandi ko yembe la moto la nzembo, et le dollar l'inzala, au loki le sous dossier moko pose $1000, au yemba. Vous croyez aller en Europe c'est la vie? Bozanga mboka. Bozanga mboka. Au quoi qu'en Europe ozo créer, na mboka o bandi ko la biso ba tangi ba classe en Europe. Bazo ya awa. Misala bazo pesa bango esika basala te mboke koma ya bendien et koma ya ba chinoise et koma ya étranger bazo possession à Congo on dirait que ba congolais batangi te on dirait que ba congolais ba yebi eloko te ba congolais ba yekoli ba congolais ba koya ko créer ba entreprise ba congolais ba koya ko sala misala munene mais pour ni ba pesa bango accepter parce que mboke lingi kaka corruption mboke zo vivre kaka la rétrocommission mboke zo vivre kaka na lolenge ya mabeso ke sali kama congolais tala taxe ba kochela congolais fa ki mazonga moya créer emploi à l'zate. Alors c'est comme ça que tu revivre na mboka pona kaka ko finga ka batu pona kaka to landa ka batu moko ba osala ba bêtise pona kaka to soutenir batu moko oyo bazana bango à côté de la plaque bazo mona souffrance oyo zo sala na mboka te bazo mona makambo ezo lekela biso te ba mort oyo Congo ekomi poubelle Congo ekomi na lolenge moko koyo ko ndima kuto fanda la loi Congo te. Alors ya boye totala bande kolanga il faut beaucoup de marge il faut qu'on multiplie beaucoup de force il faut to kende énergie zala makamno so malamu ezala mais ceux qui moyen zate que personne n'a insulté batu que personne n'a lobé la batu parce que voyons tout comme le biso la bilo poto libérer mboka na awande la ceci. Merci Kabouya l'homme qui son échange par l'équipe qui gagne. Merci na Pape Dieu directeur recherche stratégique et ma condoléance à Libote ya Mungomba we babongisi bongo ya na bango Didier Mungomba Guy Wanzambi, vraiment, Nzambi Azalalayo, Johnny, hein, Papa Dieu, on est de cœur avec vous, notre directeur recherche stratégique et personnel, ça vous dit pareil, Biso, maman missionnaire na pièce trondée, Namboka Nitababe, il faut que vous montez Bako Kalumumba, Nzambi, allez, vraiment, le coupambo, la bino, courage, la maman missionnaire, Odette Waku, courage, la maman Pierrette, la maman Nabiso partout au Mozali, et ça, ça, la passe, toutes les maladies connaissent, Henri Kamontana, vraiment, maman Nabiso Myriam Messa, Namatete, merci pour tous les autres, maman Myriam Messa, na matete na oni britannique na mboka ya Thierry Chara mayo tika Nzambe ale kala kopambo la bino plutôt partout où vous êtes. Ya Nico Tamutunga vraiment lik makalaki prisonnier de Jésus mon la mère de Bruno Nzambe azana bino maman Célestine Nzamba azana bino vraiment partout vous êtes ba maman ya Suisse Nzamba azana bino to telema likambo ya Congo etali mutunyo so joli qui est na Canada bino banso bo telema bo ba maman va bo bouger ba maman na ngai boza tellement ébélé toza la posa la bino la ba papa botelé matokomi na tango soulèvement populaire c'est votre patrimoine ata le loko lobaki jamais assez talinga tete ko tala yo ozo somba le pango na Congo kotonga ngone ni tamba nguna bagoya okotonga ndeni bozulu ka bo investir na mboka la bilo bozulu ka botonga mais biloko wane kozaya bino te pour le biso ki Congo ki bokolela ka bambongo la bilo alors c'est le moment de se soutenir. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. N'andimete beaucoup partager l'émission, beaucoup liker, beaucoup de commentaires partout où bino beaucoup zala. L'émission beaucoup mais la bino Guillaume Ngamula beaucoup partager. Angoba pour amener Angola nous dire botarde. Bonoita R émission beaucoup mais la bino maman d'Angola nous quitter Florencia. Matondo Mido, merci encore une fois. Na papa nangai Mungu Baba, merci na Juju Odimba, Peggy Lomboto, na Pointe Noire. Vraiment Nzambe asonga bino na Sibo, Nzamba Pambola Mijo Kandolo bozatel mebele la patrie ou la nous vaincrons comme une étape à soulèvement populaire. Si tu veux la paix, tu vas préparer la guerre. Comme nous voulons la paix,